www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il pas biso ba colis ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc elongwaka vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Fabrice d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto Ya Medina, ya Medina, ya Medina.
Nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait comme péché. Nous allons demander pardon à Dieu afin qu'il puisse nous accepter ce matin en parole, par action et par omission. Pardonne, Seigneur Dieu, à toute la famille de Maman Kesha, pardonne à toutes nos familles biologiques, pardonne à toutes nos familles spirituelles, en fait la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pardon pour nous. Mwenyezi Mungu Muumbaji, tumekwisha kuja mbele yako kuomba utusamehe mjina kwa Yesu Kristo mwenye tukuipo msalabani wa Golgotha. Hapana, aliomba sema hapo wasikie tu hawafahamu kenye walitenda. Na hivi sisi pamoja leo na kumyasema tuku watu wa dhambi. Tuna dhambi, utusamehe sisi wote mjina Yesu Kristo Mwokozi mfalme wetu, tusafishiwe na damu lake. Tunaomba vile. Nous allons demander à un autre serviteur de Dieu afin de pouvoir mettre la famille dans cette protection divine. Yahweh, nous sommes reconnaissants comme Olu. Pour nous mettre l'état de circonstances. Orapele moko ya biso na mboka na yo. Odi mwa niko kopesa na yo. Ezalaka merci. Oto tali ba locataire to ba pèlerin. Merci à vous oyo. Levete moko na moko ezala ngongona makende. Amen. Bien-aimés, je vais vous donner juste une brève biographie de notre maman. Maman Kesha Mbangi est née à Kinshasa le 17 août 1975. Elle est fille de Papa Dona et de Tendela. Elle a fait des études en couture à l'ICC Kalamou. Et de là, elle a donc sa profession de couturière. Elle est ménagère également. Bien-aimé, je vais demander s'il y a quelqu'un de la famille, un ami, une amie, qui a un témoignage sur Maman Bambou, il peut nous rejoindre.
en face de l'église Sénat. Ensuite, la Kiwana. Vous avez une situation climatique. Alors, une climatique, alors une situation dans katikati. Mais attendre que le côté de la nature qui asiganga, antonanga. Et j'avoue la base de la donanga et sana mais aucun jour, dans la question, après le mandat, on va vous voir bâti jamais. Je peux faire ce qui est au Provana, au Provota, Zama de Morano, au Zama de Kitoko, au Kilomusika, Mako, Tensede, Tankotaya, Jova. Au la Dinanga, la Zama de Musika Maïda qui ont tenu vraiment pour nous. Merci. Priez pour celui qui va nous exhorter ce matin. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je te lève, Père de gloire, parce que tu es merveilleux. Accepte, Père, que ce qui sortira de la bouche de ton Fils ne soit que ce que ton Esprit Saint voudra dire à plus de 2 personnes ce matin que tu m'as confié. Je prends autorité au nom de Jésus contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, afin que ta parole soit lue. J'ai ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La prédication de Benjamin Ogolero, il est représentant légal de l'Église, la lumière du monde. Vous pouvez venir, papa. Ancien Testament. Na mukanda Banzengo etenya tukulibwa Mouroua Yambo Tiazou Yamisato. Psaume, chapitre 90, du 1er au 13e verset. Teruka pour la Bible à Bisso. Mon poussé y a deux mots. Mukanda Banzengo etenya tukulibwa Mouroua Yambo Tiazou Yamisato. Totamina kumbra hii. Kolo, bileko na bileko, yomo tozalaka esika na biso ya kobomana. Liboso te osala mokili pe obimisaka ngomba, ozalaki nzambe pe okozala kaka nzambe seko. Yo ozobisaka bato mabele, olobaki bino bato ozongo pe bonki. Na miso na yo, mwana mkoto moko ezali mokuse. Lokola mokolo moko oyo esi eleki to ngonga moko kama ya butu osilisaka bomo ya bato ndenge pongi esilaka na ntongo lokola lititi oyo esalaka se mokolo moko
na tongo yango ekoli mpe multiplaire na mokete bomoi na biso ekoki koumela mbula tuku sambo to mbula tuku mwambe mpona bato nyonso oyo nzoto makasi kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi mpe ya mawa elakaka noki mpe tokendeke mbangu na liwa nani akoki koyeba ndenge kanda na yo esalaka yakwana bibele mpe ezali kolakisa biso ete esengeli tokebaka na kanda na nzambe toyeba mbeko zongi oyo apesa na moïse na esode ya sinai soki tongili na kati ya biblia esantu na mokanda oyo moïse akoma ezala mokanda ya kobima exode soki totangi na kati na exode mibeko ya nzambe zobe eza na kati. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père de gloire. Accorde, Père, que nos cœurs puissent non seulement recevoir la parole que nous venons d'écouter, que nous soyons aussi en mesure d'ajuster les tirs, afin que notre pain ne soit pas fatal. Et bénir ton serviteur qui nous a nourris. Accorde, Seigneur Dieu, qu'il obtienne encore de toi la sagesse et l'inspiration. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Béni, je te rends grâce pour cette famille. Qui puisse demeurer sous la protection divine. Toute la famille ici présente, accorde, Seigneur Dieu, que tout esprit qui ne parle pas avec ta parole ne puisse pas s'approcher de cette famille en rapport avec la disparition des autres mamans, notre sœur et je bénis cette famille, je donne la force à cette famille au nom de Jésus, afin de pouvoir surmonter l'épreuve qui est la leur. J'ai ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Libota et Zongi. Pendant ce temps, nous allons déranger encore une fois le révérend pasteur Edolelo pour la prière de clôture. Na oyo sali na ndenge touti koyoka loba na yo na ndenge toyebi banzembo mpona kokumisa yo na ndenge tobeli yo na pote milulu oyo ezali katikati ya mobembo oyo euti kosila ya ndeko na biso alete mokili yawo tozali kokumisa yo tozali kosanzola yo na ndenge esali ete manso nazali koleka na kimia na kosenga na yo tata ndenge tozali kokendela lita sunga biso na katikati na nzela milimo ya biso ya kokeseni milimo ya sala baaksida na nzela ebebisama na kombo na moto kristo bambola bana bambola basai na yo oyo bazali kosanzana na ngonga o bambola basi bandeko mibali na bilenge oyo bazali na kati awa bango kokendela lilita na bona kotikala ete yo ozala kaka tata ya biso oyo tobeleli yo na ngonga oyo na bolingo oyo tata na moyo Yesu Kristo na lisuna ya limo santo manso na lekamalamo. Amen. Bien-aimé, aussi ici culte d'action de grâce en mémoire de la défunte. Cependant, Tobengi, responsable Mokoya Ligota, Moya famille, bien-aimés, chers frères et sœurs, amis et connaissances, parents, à vos titres et qualités, la famille Tata Pascal ainsi que la famille de Maman Keisha Mangou avons la gratitude de vous remercier de tout votre indéfectible attachement depuis le jour où l'annonce
du décès de Maman Kecha a eu lieu, cela fait bien 2 semaines. Vous vous êtes sacrifiés, privés de vos occupations pendant tous ces jours pour vous joindre à nous, à ce grand malheur qui nous a frappés. Nous osons croire qu'elle ne sera pas dans les oubliettes et restera gravée à jamais dans nos cœurs. Car chacun de nous tous ici présents, nous avions un souvenir pour lequel Maman Kecha a été pour nous très serviable et d'une douceur exceptionnelle. Il suffirait de lire les calicots que portent nos jeunes frères et sœurs, où il est écrit, je cite, « Un grand cœur s'est éteint ». Nous avions tous la douleur dans nos cœurs. Et à cet effet, nous n'oublierons jamais de tout ce temps que vous avez passé avec nous. Nous vous disons un grand merci. Merci de tout cœur. Merci de tout le temps que vous avez gaspillé, perdu. Mais vous avez mis à profil pour soutenir la famille qui a été infligée. Merci encore, parce que tantôt là, on devait l'accompagner à sa dernière demeure, comme l'a dit les pasteurs, au cimetière de la nécropole entre ciel et terre. Nous vous remercions. Nous vous remercions encore pour tout ce que vous n'avez cessé de faire. Merci. Nous allons maintenant passer au dépôt des gerbes de fleurs. Après les amis de Kéchalema, les amis de Paris, Jean-Louis pas suivront plutôt. Les amis de Joachim Monda, les collègues de Paris. Je suis en train de les citer pour qu'ils s'arrêtent pour déposer leurs gerbes de fleurs. La mutualité Lembanefo est là. Le collectif des amis de l'Inde, la grande famille de l'avenue Guinéenne, les amis de Maman Chantal Toumba-Mwanza, la famille Mabouata Nafo, la famille Mbambou Kesha, la famille Mandala et la famille Silamiti. Nous demandons à l'époux de Kesha de déposer sa gerbe de fleurs. Les enfants
Babiju bilamba bien
ya pamba ezali nango vanité de vanité moninga yoka malamu nyonso ekosukanama tomonana esuki nano te nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo lingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo lingaki basapatu ya pierre nzoto nalakisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto nasalaki nini mpo na nzoto. Et on dira tout simplement Sangayoabo. Sangayoabo. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Merci. Tobanda pe molato yango kala nzoto silaka te mama mama takasi nisana batele panzaka nzoto nisana beni shota panzaka nzoto kanisana modela abota renyaka nikolata bashima yo kaka na sima nikolata mamba à 703% ebula nzoto tokonikokata bidere nzoto yo kaka na sima tokonikokata baranzoto yo kaka na sima tokonikolata bafolonzoto yo kaka na sima tokonikotesa baplante nzoto kaka na sima tokosuka wapi nzoto tokomikolata balarios tikali pamba chepinyo na ngai tikali nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga tabelisite na maso nasaleli yopesi nga tabelisite na maso
ndako ya nzambe nzoto yo kolema mpona kotala baninga na mpasi nzoto yo barezo kasi feti yo wana liboso nzoto sikoyo yo wana bake kofunda o nzoto nga liboso ya nzambe mokonzi papa nzoto wana koloba nini mwana yo na mabele osi okola na yo nzoto mwana kosamba nini mwana elaki misengo ya mokili pamba lino na nga moko azalaki kolinga o nzoto nani akolata leta bananga banani bakosamba nzoto mwasi na nga nani akosuba nzoto anzoto anga nzoto nanga nzoto nzoto nanga nzoto yokisinga isoni nzoto nanga yokisinga isoni napesi yo biloko mingi nzoto yokeina lilita yopesinga tamelesite na masi nasalengi yopesinga tamelesite na masi nasalengi Deu, abaixa meu filho. Anzoto, 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 yokosuki waponi, ukana mabele, yokosoma mabele, nzoto lokopamba, wano bandika, nzoto kenda susu, nzoto sara fiera, Nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur Dieu, parce que tu as permis que nous puissions voyager de là où nous étions jusqu'à la dernière demeure de notre sœur. Nous te sommes reconnaissants, Père de gloire. Accorde, Seigneur Dieu, que notre sœur puisse non seulement reposer en paix, mais Seigneur Dieu, que toi aussi tu puisses nous réconforter à travers cette épreuve à laquelle nous sommes soumis. Daigne bénir, Seigneur Dieu, cette dernière étape. Accorde, Seigneur Dieu,
que nous puissions te célébrer à travers tout ce qui se passera en cet endroit. J'ai ainsi prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. S'il y a des fleurs naturelles, tu peux donner ne jetez pas les plastiques, jetez seulement les fleurs naturelles. Et comme ça, on peut rentrer. Donnez à tout le monde. Azonginga moko nzambe na ngai nakoki te. Asi nizoma na basalanga mamoto na tongo. Nizoma na basalanga mamoto na tongo. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais P à Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à ouest, va bien vos zones sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu peux me dire que la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bas moi non, donc zong là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV.
ba maman et selon la bino pe eza kuna na kati pour ba film ça sort en lingala en français et en anglais ba film ba Nigeria ya ba congolais ba africain ba comme ça eza na kati ba papa to kanisi bino pe to tele bino ba chaîne ya sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter c'est la TV.